baleki ne nyonso wana 4 baleki ne nyonso 4 wana bakufa ndenge ni bakufa ndenge nini plutôt il passe oyebi na minute oyo ngai Britney lito esanga pasi na bakongo tokende akota matriaka ouais kodi ano mtasimba mwana kazo ya ngai mwana ngai apanji mati obandikino bakufa kana ngo na bondeli yo kadiambuko soki papa fungolanga mama nga naza mundibu mono ndibu kenda mundibu 100% mwana mbenza wana za kena nanga na yebi likamutena njota mwana nga fungola miso ya bino za ya ndeni ya biso ndenge za wana soko na peso ndenge lobika tambongo muke okay changu na commerce okomona ekomebele me eliaka mwana mukongo te po ezakane kila mwana mukongo asimba kango te me soki mwana mukongo be akenaka muona kyango be atala kyango obe azoka yiba kitambongo wana nde mais tant la koti na chambre na ye tant na moni likolo ya table na monaka 10 000 francs tam sutanda cheki mbongo na wana na ndako peut-être yepa kukunzwa mbongo wana nango kasi te ya esunga ngai transport 10 000 francs ya yo na mwana ngai te fiki na mwana te fiki poko na mwana ofiki loko ye mwana a témoigner a ponga na zonga retour à famille ok ba tabani bo makamu to no ba yampa ok ba mama au nom de Jésus matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu matoi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te ti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai Shalom bana nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait na sala mémoire na nga ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele misusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu mais okumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya Osana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yaone okumisa nzambe ya Osana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto nalobia
bokanisaki tosila te toye lisusu. Mama Clémence Kwamba Kabamba, toujours idéologie. Ayeli biso lisusu, Queen Clémence Talent, concours make-up et coiffure professionnel, deuxième édition et Yambala Oyo, Ezaya Ofele, Nalobia, Ezaya Ofele. Poete casting na biso, Elingi Ebanda déjà. Pona komi komisa, benga na ba numéro Oyo, Nalombango, plus 243 80 84 20 140. Plus 181 75 66 46 76. Yaka kotante chance na yo na batala ozali na yango kotia makeup pe kokanga suki. Yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger. Pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko. Nalobi ya yo moko kozanga te mi komisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya Ofele. Nalobi ya Ofele. Ah Mama Clémence Zambe apambola yo pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba. Pona yango mama kamata bisu. Mwah! Kamata lisusu. Mwah! Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois Choubisso Télévision. Faire plaisir sur mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir, étant donné la présentation de cette émission. Bravo, Josie, car cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, mingi toko senga kaka na bandeko na biso to linga Yesu Kristo Masia to pona nzelo ezali yaye parce que ndazali nzela ya solo pe ya bomoi esenge na biso to landa nzela eza ya malamu pona biso parce que toko sala makambo ebele na mokili toko tambola na se na moi oyo masumo ekolata biso toko yeba te liwe ezali ndeko liwe existaka à la gauche à la droite combien de personnes ozala bango lelo bakufi. Mais mi tourna question jour pe koza la tourna yo kende wapi. Est-ce que olingi vraiment mokolo kokufa na maso osali ya kinzambe na sa mokili. Ozala ke ba demo ba ekozwa yo to kende pena na lieu de repos bisika okolo alinga ki etenga na otozala. To bongisa lokolo na ne komi tarte. To bongisa lokola ngongeza nanu. Lokola Seigneur asalinga na en faveur ya kozala envie to bongisa na Yesu Christ Masia. To bongisa to tambola na kati ya bonzambe to tika masumo oke na biso epai moroti to tika nyonso to rosala to welela ya mokili ya mabele. Nous sommes pas de ce monde, bien de dans le Seigneur. To la nzela ya Kristo e kozala malamu mingi. Merci à Papa Eli Sinanduku, pourquoi pas à Papa Monsolo, merci à Mamie Monsolo, merci à tout le monde, aux autres un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir déconnu sur la soutenir Orphelina, bravo Jésus, ainsi que le veuve et le vieillard. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Nous avons besoin de votre soutien. Que Dieu vous bénisse vraiment pour que vous assistez biso et que vous allez vraiment malade. Nous avons besoin d'un partenaire pour le loyer de chaque fin du mois. De comment quoi que je libakwa kolanda biso na etando eke malobo et tout yo au bengi biso pour que to koti sa na liste oyo bandeko bako na kufutela biso loyer chaque fin du mois. Nzambalo la pambola bilo. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu vraiment bénisse tout le monde. Je vais dire comme Hébreu le Baranabiso, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. C'est très important, la paix. Et ça malamu mingi yango eza ligne ya sanctification na kati na biso. Tozwa Galate 5 verset 22 tolata le 9 fruit de l'esprit yango neza moboko oyo esimbi biso na vie chrétienne. Yaya, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Très bien. Ah, j'aime ça. C'est-à-dire tu es en forme. Ça bien parce qu'il y a un paiement, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Yango est vraiment le plus grand bénédiction. Vraiment.
Abengo na kombo nani? Comment on a Britney. Britney. C'est Britney. Mais c'est Britney. Ouais. Naoka comment on a un film? Non. Bon, comment on a écouté vraiment musique? Ah. Ouais, Britney. Ok. Marié, célibataire, Britney. Donc, actuellement, nous sommes célibataires. Actuellement, nous sommes célibataires. Tu comptes te marier quand? Bon. Et là, ça dépend d'un Zambie. Ok, Nabiso. D'un Zambie à copier sa biso. Natanya Lingi. Bongo. Moi, c'est à moi de Topembe. Ah, voilà, je voulais ça. Ça fait partie de l'ambiance de cette émission. Voilà. Chrétien? Non, chrétien. Vous êtes chrétien? Ouais. Ok. Tu pries, moto solo là. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, totombo yo tokomisi obongi na lokumu obongi na masandoli soki yo te na katabo mo na biso mosusu azali te papa yango te kotika moma ona sala boko na Seigneur totiki bande ko ba kotala biso papa yo nde mopesi solution na ba problème nyonso tout assister mama moko assister papa moko assister elenge mwasi moko pe mobali assister bana na biso Seigneur bomba ba ona sia mapapu na yo banguna satana ba mona bango te Seigneur batela jeunesse na biso totiki pe mboka Congo que la paix règne dans notre pays. Amen. Amen. Tu avais Whitney? Britney. Ah, Whitney. Oui, de Whitney dans son cas. Bon, maman, et le Congo na eli awa, déjà il mon corps ya pas si makasi. Donc, mon don c'est regrettable. Na moni za na muntu mote na ko betelengo. Ou à repérer une solution. Par rapport à la vie, ils ont marché. Nameki un peu ko bunda loka mobali, mais vivement ils ont simbaté. Vu que tu as un télo, Nathalie famille, côté papa, côté maman, na sali banalise. Na mon vraiment derrière moi, il y a un esprit. Moi, un esprit? Oui. Dans votre famille? Ouais. Ok. Vraiment, c'est pour ça, dans le big non, il y a awa. Ngamono sala ngote. À travers Bino, beaucoup qui ko sala mieux que ngai. Botum ngana no ba parents wa ngai, vi on a zo mené ce qui bango bazana sima ya vina. Parce que rien ne marche. C'est-à-dire aux gens instabilité. C'est ça. Au salaboy simbate, au coach à dossier boy. Non, na recela mutu lettre à modification. À coach na musara juillet. Na même domaine na ngai. Na recela mutu CV à coach ici ba juillet. Na changer même na domaine na musala on a tangela na changer on ta musuku na ekosimba. Rien ne marche. Le modèle comme le simbaté. Nathalie pena famille nangai. Baleki. Et donc simbaté. Na eloko oyo ekomosa la pananga na moni nga anormal. Litoyi nangai ovanda boye so ntolo pananga. Pona yo ka fe aganga. Tuna vanda kina pona yo ka edo litoyi ko emsa ba pi. Ok, ils sont anormal. La famille. Ils sont anormal par rapport à quoi? Bon, par rapport Nathalie, il y a le bosso Nathalie dans la famille. Tous à 6, tu as mis 6. Ngamo ali bosso. Ngamo ali bosso. Il y a mis balé à Zambali, on va tirer li bassi. Vina bango, ils ont bien été. Et puis ngamo repé, il toye ça là. Na zongi mukie na makanisi na zongi mukie ba papa leki na biso o ba kufa na même malade o ngai na zo sentir ba la ko na banda kuno ba la ko no mo nde ba la ka pale ka wabela o ketala ye o be nini litoi ngape na komi komona ba même fait wana minto yo na mono est normalité. Et là, le coup, la signe, moko boye, toi, si tu as une maladie héréditaire. Maladie héréditaire. C'est ça.
Ça tue cette maladie. Mais oui. Ça tue. Ok. Et on a mon eza normal. Na osenga na bino. Bato baza mieux placé ya ko expliquer biso, ya ko expliquer ngai eza ba parents na ngai. Donc, c'est-à-dire, si je comprends bien par rapport au Nekano Yokayo, ils ont un problème spirituel, ils ont aussi passé dans la famille. Très bien, c'est ça. Ok. Il y a un esprit, ils ont dirigé bien. Ok. Bangonde baza mieux placé ta musu ya ko expliquer ngai pour ngai que na sala ma be mote na mokili o geno na yibate na finga te boko finga et de son ba ndenge ni te ko finga na zwa eloka mutu te na yibate na bimana mosa mutu te mais o nga butine na zo vivre puis baleki wa ngai 4 filles vina bango baboti bango ba sente bango baboti bana kana lipango famille ba vie moko ya bongo donc bango nyonso 4 ndana vie ya bien azati de so ngana tanga eza befort ba soutien de part et d'autre mais na niveau ya famille de ça qui ngana tanga boy otangi mewa musala ça les gâté donc et mon homme loba na classe na kino l'exatant tina kinda otanga na lexa parce que nyos na sala baninga so batangi bazwa kalifuti ya loko tangi ngai epana loko ça. Donc c'est-à-dire vous avez une limitation. C'est ça. Ba limita bino. Beaucoup ou avancer te. Mariage ezate instabilité. Mariage na kinaka ba ninga. Non kasinga na oyebiso. Nde na oyebiso boy. Siko na lobi boy hein. Yo mo priya wapi? Nga. Bon na priya na ngai hein. Na priya na ngai. Wapi? Na priya na ngai na l'église moya ba collègue na ngai na kendaka mais pas comme tel. Pas comme tel. Bon la famille. Na peno mona kiaza na mo elembo. Il y a prière. Donc vraiment le côté mabé côté papa na maman. Donc si je comprends pas l'accès non zela nzambe te. Ndala sango te. Azat. Mais nous t'amé comment ko bunda moi qui va prier c'est moi maman. Moi mkié. La prière mon repose là que non. Ba matinale na mo ndé ba ya rejoyer ndé ça peno mutu yo moke. Non. Yo moko ba vie ya prière, ya sacrifice. Ezati. Ezara jour mususu la muki okika poso sambela. Bien on a kotata kilte. Et on les rappelle 2 mois, 5 mois kenda na opété. Bon siko oza ko s'attendre nzamba sa la binoni. Nzamba za registre. Parce que bon moni nga za moi liposo. Ngam na simbi bato comme moi ya famille na biso. Moi liboso ce qui est vie na ebongi o batikali eza ma facilité par rapport et liboso afongoli nzela. Donc ngana nzela ifongwami te. Bango pe awosala kaka bongo. Pone eza langage na ya bato mokili balobaka. Langage na biso ba humain. Ngana mwana mobali ya liboso fona za exemplaire eza bien pona opesa baleki baza na sima encouragement. Ngana mwana mwasi ya liboso fona pesa exemple na bala c'est bien pona opesa encouragement. Est-ce que spiritualité n'est pas élevée que la spiritualité ba tuzo eza nda. Bisika toza yango wana. L'état spirituel d'une personne yango ne dominaka. Bible zolobaranga en réalité à l'homme c'est l'esprit, c'est pas les corps. Ce corps c'est juste une enveloppe. O elobi ko disparaître nango. Mais na motonde ezali esprit. Bible zoloba même que non, le corps est faible mais la quoi? Le corps est très faible, mais l'esprit est quoi? Est bien disposé.
C'est-à-dire, si l'esprit est disposé, c'est-à-dire ta spiritualité à toi, il faut payer ezala comment costaud. Voilà ce que oui, c'est vrai, tout ce que tu vois dans le langage ezali langage otoloba biso nyo surtout parce que biso so plutôt te à cause moi mobile, il faut ça l'exemplaire, il faut ça là. Mais o esimbaka moto ezali bonzambe. O esimbaka moto ezali spiritualité, pas cette corps. Un jour ça va ekokende. Bayembi kutu bayemba nzoto nanga nzoto yokisinga tozo wela mingi o esa ya mokili mais toko ko nourrir esprit na biso te toko kangote o no soye a ezaka parce que tu as besoin d'un travail, tu as besoin qu'il y ait au moins clair dans la famille, on sait bien. Mais si tu commences à nourrir ton esprit, tu vas voir que oh non surtout Lucas sur le plan physique aussi marrant. Quelle que soit la limitation de la famille, quelle que soit l'imposition, quels que soient les esprits, parce qu'il y a des esprits qui vous contrôlent. Donc, ils sont là. Eh, il y a des gens qui sont petit poye boya qui a bunda ni vraiment poya. Parce que osa kwa kizena. Ah oui. Na no mona clarté. Bon. Balé ki na yo. Onga wana mona clarté. Papa botinga. Yaya tobeta masola tata te. O soulever point à tata. On m'a tata no clarté. Ce que on a dans sala, on m'a tata no clair. Bon, na mon clarté. On dit na famille na bango mona. Tebi ba côté maman leki, maman kutu, papa leki, papa kutu, tebi de baza. Mais toi on songa mukie côté papa. Na mona mutu moko te abonga. Kota tata bino. Oui, na mona papa kulutu, papa leki, papa nani, mutu moko te abonga. Et puis bango so balaka ko bonga na bango. Soki bien na bango soki a foutre na ndako ya studio ndeye amonango bien. Et puis à part ça, atayo monano maman musena nzambe. Atayo monano. Comment ça fait-il? Papa leki bakufa na maladie moko ya litoyi. Bango nyonso litoyi. Babenga ngo via uniforme. Litoyi. Ope litoyi. Eloko pe singa na kobanga nanga pe Britney nina zawa. No to yebiso. Na mo sonti litoyi nanga pasi. Ndenge bango bandenge ndenge nanga pe bandi. O bango kufa. Tozami bongo ni wa. Tomi kolo quand même. Na ça dit banalise. C'est normal, lui existe. Mais il y a un beau comme mututé quand même. Tant yo so lingo kufa liwa ya maboko abatute yo moko forni no sa. Otikeli ba demon nzela bakota. O kanti ezandeni. So no lo bano boy, eza pona remonter yo. Esprit na yo et vivre. O comprendre aux éclaircissements à makambo. Yo mona ninga to sola no bo. Esprit ne fait vivre et comprendre que non, pour na simbelo robo et singangana na position boye na bonzambe. Parce que tant qu'on a la position on a té na bonzambe, on est loko simbati. Déjà bando attaqué déjà na lito inchi. Ti o mona peka moi 2025 peut to katite. Tant yo tche boy, na on lingana ebisa yo. Révolte nini ekota kati na yo. C'est bien ya roya awa biti to babeng sa bato baza ba problème na bino ba loba après ce qui bato wana ba lobi yo ko salani to solana moni et ça la malamu ce qui ba lobi ba expliquer eza boye comment ngamoko na koyeba
bitumba ezalaka malamu oyebaki moto abundisa ngai intel ta mosusu na osambela mwa bien nayebi ke te mutu boye vraiment naotindele moto ye mutu boye vraiment mutu boye ye naosambela kaka blabla boye nayebi te puye nanga ta mosusu ekende pa nani mais to nayebi ke eza intel puye nanga nakolokalize yango tout droit epa mutu nga nayoki mama ça fait très mal mwa mobali lokwa nga navandaka pa bakama epuis nalataka bilamba okamada alati epuis apesi nga nalati nazangaka ata mbongo ya kosomba elamba na mbongo na nga moko ça fait très mal bafrançais natangela ekoma kofandaka na ndako donc ata place nakendaka koloba ata français yango mais nyonso kaka boye ma esalanga mpasi makasi. Pour toi, tu penses que ceux qui m'ont alobi que ngam nakanga yo ndebi tumbesili. Quand même on semble tout droit vers hier. Le problème c'est pas ça. Le problème c'est que fungana umtema ya mano Christ akota. Ouais mais ça bitumba mususu kutu ba biso to mona ba bundisa biso na libota to kenda vendre ta famille te. Yo moko comprendre ka ki a lire liboto ezo kende ezo senga losamba na koyamba na Christ na yeba nanu po moi oyeba nanu biso bakenda ko tambola papa nganga papa magicien ayeba vi na ye mais na boy ko kende de part et d'autre papa batama be habiter na kima na bravo Jésus on a ye awa na bon kende pas de part et d'autre na boyi nayebi koto na kimeli após avoir ko bengi na ngai ko sel na ngaboye ba sambela pona avec la foi que moi j'ai prier na bino ça la différence mais na yeba nan. D'accord, merci beaucoup. Whitney, tu avais dit Britney. D'accord, je pense que Toyokio, moi je te comprends, hein. Nitinga personnellement, non comprendre yo. Et puis nazoye banaza face ya nani la spiritualité, je te comprends. Je te comprends. En tout cas, il faut pas que ça vraiment sémence et que tu appelles à bonzambe katina yo. Moi je te comprends. Je te comprends. Maintenant, il faut que lo moko soko yebi vérité en haut. Tu peux y vérité en côté. La seule chose c'est là, accroche-toi à Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre une pause. Et puis, Topema, pour vérifier du côté de la régie, parce que tout son moi, je pense que ce que le bail maman oui parce que n'abi que atoza les amis là-bas chrétiens, là pour ça nzambe ba sungabiso pour na toye ba quand même éclaircissement ma famille la spiritualité mais le ko pour ça otuna batu oyo za pour ça otuna c'est pas un problème tout respecter choix na yo. On va prendre une pause et puis on se retrouve après la pub. Merci. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tangisa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa Labadona Bino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, Airtel Monnaie. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A.
Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Merci Norphelin Abisso, bravo Jésus, Tozali, na commune ya Matete, na quartier Viaza, avenue Viaza, numéro 27A, référence pont Matete Banounou. Bande konyo surtout vous en besoin na kota la bana biso, bobengi biso, tozali na adresse wana. Bande ko o basala kabazana Kishasa, peut-être ça ka du lundi au samedi, au lieu de rendre la visite le dimanche, venez les après-midi. Na bravo Jésus, tozali basali, tozo kamba beitonga, tokenaranan ba culte, et puis essengeli to élever aussi les enfants selon le Seigneur. Donc, il y a peut-être 12 heures, il y a peut-être 10 heures, il y a peut-être 13 heures. Au Kobe Tamalibaku, au Kuti Bisote, Tozana église, au Bengi, Biso, Tokoe Bisayo, soit si au Kangi Karake chaque dimanche, pour nous rendre la visite, et c'est un après-midi, aux environs il y a 15 heures, et qu'on a mal Bande Kono, on a besoin d'adon. Pour lancer sur un carton, Babilo, Kono, surtout aux anangos, Senga, Rosa, Labana, ou Benginga, la piste 243 81 00 27 303. Piste 243 81 00 27 303. Ou bengi pour nabadon, to web sabino ba besoin to zanango pour tango zotinda lipamboli wana et kita pena to yamba yango nzambe amimoni sama. To zana besoin ya bandeko pour na ba partenaire pour na kufuta loyer ya orphelinat parce que classe na bango mineur pâle, colia chaque jour, toza besoin d'abino to simbana, et l'on a papa chic qui est le président de l'orphelinat, Nzambe Abuzangate, Kopambola bino, papa Raymond Biscotch, en Australie, n'a pas si on botte, papa, dans le matin, dans le vaca, le téléphone, tozo zélo, papa, tozo zélo, papa Raymond, vraiment tozo zélo, voilà, Britney. Ok. Tozo ko tabandeko. To solo là. Ok. Kanayo, eza cas spirituel, eza vraiment profond. Boza e colonie. Papa ze colonie. Papa za Mukongo, mama za Muluba. Papa za Mukongo, mama za Muluba. Kasi ba Kongo bana bakenda matriarcat, na yo ka elo mwa bongo no. Bazaba matriarcat, c'est-à-dire que sera boti ako bana te ozwa bana aboko la bana nde bana ya bandeko na ye bapesa bape chance soki pe papa za na eloko moko asimbi aosalela bino te mais aosalela bana ya bandeko na ye peut-être que kodi eloko moko soki pe sa bénédiction baneve na ye baniese bakongo bazala. Mais moi, je trouve que c'est compliqué. La sémence, ils ont l'homme, mon kiliango, ma kamango, pouti, ma wana linga, pouti, mi. Nata, ango, buena, jimela, ango. Penza, parce que il y a des choses très compliquées dans la coutume. Il ne faut pas s'accrocher à la coutume. Il faut que jimela, ango, de loin. Oui, s'il vous plaît, de quoi kota? De quoi kota, tous en pour ça, papa, abisso, abika. Abika, mon aloboko, na nzambe, kobika, neso dépendre, na yé. Na maloba oya kitoko bandeko ba okota awa baza tellement important pour la vie na eba lobela parce que baza banzamba c'est. Bonjour madame. Bonjour maman. Vous allez bien? Bien maman. OK. Oh. Bré. Ma. Oh. Yo benga ngai to solo nga na yo. Ko so nde benga nde awa parce que ba tele ba pare bele zo mona wa nde awa Bré. Ah maman. Oh. Di kambi no sus. Bré bining papa. Yo vanda wa yo. Fanda maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Vous avez maman jeune hein. Vous êtes un ça c'est bien. Vous avez 18 ans. OK. D'accord. Bonne nuit. Vous avez bien ngona ensemble. Na bingo na comprendre. Comme nanga maman Kati. Maman Kati. OK. Maman Kati to yamba ki mwana yo awa aza pour ça sola no kandinga yo moko lobi. Aza mamba za pour ça ebisa. Mais maman, na lingo zo téléphone no ti na petit
tabouret na biso wana, même ton sac tu peux le mettre là pour que vous à l'aise. Merci. Maman et voilà, maman boy c'est. Bon. Maman, ce que moni na bengo awa. Na bengo tout solon parce que eza na moni place moko te ya malamu to solon nga na yo so ate. Par rapport à vie nanga. Maman, vie nanga izo simbate. Vie nanga simbate. Depuis au Kenya, dit lelo, vie nanga rien ne marche. Et puis à part ça, na meki un peu que ça banalise na libota na biso. Ba leku angai. Bazar. Au biso 6. Ngali boso mbali, mibale mbali 4 basi. 4 basi na bazar. C'est là maman. Maman c'est là. Maman, avec tout le respect que je vous dois. Maman, pardon. Ozana ndako libala te maman. Naza pas na biso. Pona ni. Parce que le problème est qu'il y a des gens qui ont 4 wana. Bango nyonso. Bazana mwana. Ça veut dire boti. Bazab. Liko anga mbali. Azab. Combien de fois akoti makala? Oh, akota makala? Mais oui. Akuluna? Bazabano basala ba désordre. Ah. À côté combien de fois? Et puis à part ça maman, le coup est grave. Maman, ngazo mona ba bloquer vie na ngai. Eza yona papa. Mais oui. 9 mois, de longa katia ko bloquer vie na yo. Maman. Maman, ça passe. Il passe. Maman, tout ce qu'on a mon kesima. Papa na biso. Atika yemo na famille na bango aussi. Baleki ne nyonso wana 4, baleki ne nyonso 4 wana. Bakufa ndenge ni. Ça va dire litoiti. Bakufa ndenge nini? Il passe. Kutu ya suka tangu litoi akufela na ndako. Ozoyeba. Oyebi na minute oyo ngai Britney litoi sanga passe. Jésus. Bon maman okenda libela ya otala ata bana te oyeba ta sta ndenge bana bazozala okay ata ko so ba koli mais il faut tabotala pe bana. Ozoyeba kutata te ke mbeta mwana ndenge akomi. Ça passe. Ce qui est le bana ba koma boye mitelenga nga pa na biso bana pai papa na ye to funa ndako moko bala kangai to ko mota tana ye soko mota na ndako papa na bango na komela kola koko lokola mubange moko akala vient nga esate bana presque tant kaka na force kana nga koloba bande moi o sa place biso to bota basi bota bana bali batiki bana kaka bon donc vie bien exacte souffrance na mona ki nazo na pa na biso pour ça kaka bien de so ngai pa na biso donc comme ngebu sande yo bala aboy na nga vie bien te na comme le so tali ngabo o mubange to na yo mondo bimena ndako libala po vie ça bien te condamner mobali noté na benga moko na bisaka na kena ngai pour souffrance ile kaki mama tu peux la poser après la vie qui te va bien mais on va pour les puta moko sokolo et quand tu plate on ne passe n'importe quoi apparemment ça pas envie kena na pa na biso oyo bimi osutiki bana tiki mo patata bango bolandela bango te siko bango mpe bakoma obikaka mpasi ana oyo boyaki ala falo okeka na bango te otikanga papa pour ton information nakoma kovanda mpa bacamarade okokoluka ngai te mama na yo bre
Maman ça va na kisasa. Na kisasa bongo makambo nyonso tu boye penda information boyo si bana no yebite. Bongo ye aza mwana mobali to ko comprendre mwana mobali via mwana mobali bo bana basi. O basi ba boteli o bakoko. O mona na bango te. Ba bengaka ngapi bengaka bango. Boza bien, toza bien maman. Toza bien maman so ça. Okenda akuna te. Akoma akuna te. Pona ni. Okenda bota ba bokelo na bango nakenda akuna eza propre te. Nalobi yo okenda otala bango te na ndako tata na mobisika baza. Nakenda ate. Bana bima na ngana kanda na bima. Songa te. Abana lokolo bima ke na kanda ko moto so makona ndako na ngai tapexer ngai. Ulo zibila kabisa kana okay pa na bino banda eloko ya susu te. Epe na banga na ngaka ndisuma ko pa na. Bobala na ipenda bokende tina leta to ezali kaka dot ya bapeselo dot. Abala kangai. Abala kayo. Bon ozwa décision bo yoza na bana bon po tiki peka bongo seke yondo ngende ozane penzane la posa ozwa ta nouvelle na bangonde te. So na comprendre. Esi ya siliso do ba luba. Ngaso na bina ndako na ozonga su. Sugo lito on continue ça nous passe. Lito ya gauche. Passe makasi. C'est ça. Sambe na ngai. So eza ndenga famille na bango ya famille mobali noto nde nini. Ndenga famille mobali na papa na famille za ka. Babela kaka lito yi pasi ona ba toki. Papa le mwa so ba sena ko kufa. Ko ni mada lo to yi ka ko so ba to yi pasi. Siko yo fana na mobali na yo, fine quand même na mobali na yo. Oboti ba na ti na niveau 6. Omona oyebi pe famille mobali no très bien. Ba makamuni no omona eza clair. Po yango nde fali enseigner na bano na kisabo nzela nza. Yo sali to mi weleli yo kepa bino. Nzela nza bango c'est ba futima tata na bango na bango da ebite balinga na bango te. Ke l'église ko ke balinga ko te. So zo suspecter mobali na yo. Tu nous omona clair te mama on le pitara le to ikako. Bande ko so ba sila. C'est comme si na basi na ngai. On me ngai liboso nga na boti na vie na ngai. Ni le su to ma passe. On a katina commandé pour ce songa na ke c'est que na obalandinga ba on peut pas okende altoy na mona ke ne ka to ke l'église l'église hôpital to hôpital so ka passe bo vandi no benga ngai te so benga ka lelo boyo po benga mona te po tuna ta nouvelle à moi so benga ki otuna nga yebiso na téléphone na benga ke so téléphone ka kama nango o benga téléphone le kakate mais na kama le ya benga téléphone le ki moi tu vas peut-être solo ngana yo tu l'as demandé. Ah, ça boule grande solution. Donc hôpital. Tu es hôpital. Hôpital veste. Fais aussi là non ah non. C'est aussi là aller de hôpital. Parce que nengo zo meme na hôpital on ngo meme na hôpital bongo. Ba seme no ba kufa na hôpital, ba kenda ba hôpital ba bikaka. Poso bolobi ke batu nyonso tu ba kufa il faut bolandela ngo boye bezani. Eloko ni ezala na sima nango seki wana eza mambo hôpital te okonzima eloko moko ye ya mibale ye koko mamisa to 4 5 te seki comme eloko mo eza héréditaire eza spirituel eza ndengo na kambi eza bongo na clair te atamuki osoto na mobali no semi kina ngobala to kufa kana ndako na ngai kotala bisobo ata une semaine litoi akufi akata ndako même malade comme na mwana. Et puis nous akufa bongo mutu moko te akufa ata na vie ya bien fikeka bongo ya dengo na dengo na bongo no mabe ezomona na pena boye na misu boye ko eza mabe hein bako selanga na troisième invité kota pardon toi va kota c'est pas si troisième invité kosa akota on a pena famille on a pena mais papa maman libale bonga yo vandi wana ozo surveiller bana ozotala bana pourtant olinga pe mobali yango ondima ki m souper na ba condition na yebi na ngate so bozana nini étape nini mais il fallait supporter kaka ola na nzela nzambe obatela bana o skotongo yo sundolo bango tiki bango omote ke baza polele mais ba maman baza en tout cas nous les femmes nous sommes des cas vraiment. Bonjour bote papa. Bapesi bino mbote te. Bongo likambo nini ya?
ozobenga esika bakamera yali problème nini yo na mama na yo Papa Fanda. Oza bien, papa? Naza bien. Kombo nani, papa? Kombo nanga Vicky. Kodi ya Ndofula Victor. Kodi ya Ndombila. Ndofula. Ndofila. Ndofula. Ndofula. Ndofula Victor. Moi, Ndoki vraiment. Oh, papa, maman, papa Malembe. Oh, moi, sina. Bon. Aza moi si cassé, si to kabwana. Aussi au kabwana. En tout cas, makambo eza bokabwana pona nini? Mama, bon enfin, nakoloba ma bete. Hein? Parce que maman ozo mona we. Mutu zo lela chevi na ngai boye. Na koma célibataire. Ezaye. Nani? Nani? Ozo koloba nani? Nani? Ozo ba nani? Nani? Oh, chevi na koma célibataire nani yango? Na mabola mosela ngai oto na nini? Est-ce que kana benga na yo na ndako na benga na yo? Ono sela nani? Ozo nyoko na ngai. Ozo nyoko na ngai. Yo omudi na kozo ka soni te potala ba mbale. Parce que na nyoko na yo. Na nyoko na yo nani? Na sala boye. Tala ba on sala boye. Na yo kani. Na pesi ba tu raison. Ta baba ko ba la kana de kolo na yo. Ko ba na muduba te. Na ba na raison. A projet na binu na ba. Mo ba lupa baseni. Ha? Mama. Baseni. Tika. Makambo ezebele. Akolamba biloko. Okomona moi nzungu ya oyeza côté zanga kate. Menga na mona nalia kangote. Oh. Nga kutina nga ndunda na ndunda. Eza passe pour na yo. Eza passe ne na yo. Passe. Eza passe bongo na motema. Eza passe pour na suka bongo. Na bongo na motema. Bongo na motema na yo. Donc na zando. Na vie na yo. Hein? Bongo na motema, bongo na nzima Yesu. Okina bisayo. Po solo ba mobali po vaine ba mbula na ba mbula so mona mwana mukoro ko ifo. Mama, si on a moni au comprendre bicha kendila yango. Impoli. Ah. Oui. Il est comme ça comme impoli. Ah, ya okima pe. Ona na okota te na okota sima. Tolo bana makambu ya mwana bengela ki o papa. Papa Victor. Mwana no nde mutabengi yo a. Bona. Ye wana. Bon. Ponga na benga kembi komo nanga po azape na ndo inanga. Nkodi ya obengi ngani? Kodi ya famille oya, kodi za kakombo. Komo nanga ndena baki nkodi ya Ndofula Victor. Ado. Kombo. Yi? Kodi ya Ndofula Victor. Boza pe na kodi na famille na bino. Ona iko zanga te. Eko zanga te. Nana simbi yango. Bon, biso pana biso parce que moni biso na ba Congo, To yo mama na si oza mutamayele. Oza journaliste. Na ba Congo to kena kota matriaka. Ouais. Kodi ano mutasimba mwana kazo na ngai. Yende aza mwana mu Congo. Oza kumona. Mais mwana libumu mwana ya ba ser na ngai. Ah, ya libumu ya ba ser. Ya mu Congo nde yeyo. Yeyo. Po honnête ndenga za famille na bango, famille na ngai te. Ya biluko. To saini. Do bango nyonso nde bazana ndo bota bango sisi wana. Ndenge ya lobi basa bango bosko yo pe ba oyebi ke bana basa yo osundolela bango ndeni. Oneke na bana ndeni na boyi na bana ndeni. Mwana ko aseka pass. Na yebi soka ka bongo. Mwana ngai apandi mati obandikino bakufa kana ngo. Vicky, ezanini? Vicky ezanini? Banda nga katita soka bando ya ngai te na soka ka bongo. Bandela olobi nini? Oyoki déjà. Par bande to soloki. Mwana zo souffrir, to y passe, yo papa zo ki pété. Ofka ba lotoko, ça dit. Ba lokona lotoko, okufa ka lotoko ka bongo. Okufa ka bongo tikei. Ta soka bongo. Ça va. Donc yango memi ngai awa po ba filmenga, To bongo mate. Na bongo na de ngai ndoki. Papa babengi ono ndoki to mi benga ndoki. Eza kumona. Eza mona na. Eza mona na. Nyonso bosala na bosani. Boswana sikoyo. Te boswana na plote batu. Yo na mama na yo. Ozoka soni te boswana. Boyoka na ki déjà. Boluke ngande solution e bimawa ke
ezabo 1.1 kebo sala ba misona mo ezanga mutuna makoko solution ni bakoluka solution ni kasa so bela litoyo bande kono bakufa pesa bakufa ni yo bibo sana kodya nani mwana kasi na yo nde mutasimba kodya kati kati oui bien sûr bakufa na malade ya matoi mwana ngelo bani malade ya matoi yango mama ndenge nzamba sala mutu na ndenge na yo onza masala eloko moko ekokana papa yo pe mama journaliste ngape na moni oza contre ngai oza luka kaka papa na condamné o te papa na nga Viki Kodia nano mona te na famille moko ndenge ni baba kufa na to yo ata moto bele to ata mukie nini obela ngo te bon est-ce que batunes bakufa kan tena moko nini obela ngo te zo mona makamo zokomona makambo kasi mwana ye kotuna yo asomona clarté na vie na ye ya yo pe banda kasi makambo yo koka ko ba papa no na ndako to yo ko yebisanga yebisa ye papa za a comprendre yebisa papa libérer ngai po yo bioso suspecter papa naza koyoko bon na bomani sina bomba ese na bino papa bina ngai simba te bina nga lo moko te simba tala na misa batu nyonso awa ngai koya obetaka tolo andoina neti so olinga ndoina souffrir na bondeli yo kabiambuko soki papa fungolanga na bondelo pena na bolingwani Yesu Kristo fungolanga na fungola ni papa ezo simba Tizo simbati pardon pena na sipio na ndenge nyonso fongola ngai ngape na yebi likamute na nzambe nga na sambela oya tawonda osambela tawonda na fongola bana nga bo fongola nga mwana kali boso na poli fongola Viki fongola bana ngani mama lembete mama yango décision ya bana nango yo soka ana plateau ya lembe mama na mwana Viki na bana ngai déjà neuf na maternité mama na yebi likamute na boy Viki na boy sima na nzoto papa bitumba te papa oyeli makambo bitumba te atikokanga mapofi boye papa pardon keba ya keba makambo bakenda nango na koswana te ya Pona nini? Yaka. Pona Viki, pona nini? Otala pona nini mama na nini? Yaka. Na lobby Sambela nzambe, feza na plateau. Soki na plateau te. Oyebinga malamu. Na nini? Nakenda kina yo. Nani? Ça c'est fait ce papa. Ça ko dem to na ngo yebi yango te. Est-ce que yebi likamona nzoto mwana? Tala mama, na tseboy. Ngana sambela mama ndeka za uloba no ngana langwaka na boite na melaka mais mukolonioso emisat o mukolomitano na kenda kanda nzambe na dimanche tala nzambe o sala di kolona na se ayebinga malamu mama ayebi kamoko te na nzota balo babala bango kolona bango balo babala mais bon on a te ke bota mona bien la problème kuna oyebi likamute koto so kise kola moi sinon sko fini ayebi bakamuya sala pe ozo mbali na kati ndako est-ce que nabengana yo pa shiba unezi nzokuganda Siba une mtezolanda bana. Nini? Makamuyo sala kana ndako yebo. Mama otisha wana ndako bana. Akosi nafanya nini? Akosi. Sole bilobela Sonia. Sonia. Osaki leko oloba te bandoki. Mawa. Osaki kono teka yo moko. Papa, mama tika po soin sa moi si uma peut mobile plutôt bata moi si mama e. Impoli. Non to kana solution papa langa. Salama Papa e. Papa na bonde. Na lobi boye
ekolo na bino to boya ngo te tozo respecter coutume ya moko na moko to ko boya ngo. Mama ngala za mundibu mono ndibu kenda. Mundibu 100%. Tinu nchakuna vunda. Mwana mbencha wana za kera nanga. Na nyebi likamutena nchota mwana. Nga fungola miso ndoki. Na nyebi likamute mama. Naza inosa. Ndengo soko mi pe boso komi mpaka. Bongo tango bandeko no bakokufaka na malali obe moko wana yo po otala tata ofungola ta miso to otuna pa tete. Mwana no paso obelo zoka ta pasi te ke ye pa kolanda ta bandeko na yo. Na ndenge na oloko yo yebi likambu te quand même ko yeba histoire ya famille na bino ko yebelo oni elekana. Ya ko yeba te bango bazabi ba jeune. Mais yo quand même ko yeba histoire ya famille na bino bita malade na place ezouta. S'il vous plaît papa. Mama, ngape ndena solo bakaka ngape nazali miso ya kufunga mate. Naza miso kufunga mate. Naza ndokite na yebite na yebi makamu ya butu te na yebi makamu moite. Ndemo zongo na ngabo mama. Te ngala lobi te ke yo yebi. Na lobi boy. Landanga malamu. Yo ko yeba te. Lukwa miso ya butu funga maote. Mais na miso o eza ya moi. O ya bato nyonso bakomona ko eza libanga. O ezali nini tapi o tofande eza kiti o eza telefone kaka na miso wana ya moi wana ndio mona ka bandeko no bakokufaka na zande wana eske ata mukolo moko te na mwa nini oyo mbulo oyo komi nango oso tuna ta oza banoko ti banoko bazali kasi banoko wana okoko tuna bango ata tendeni bandeko na ngane so basilika na eloko moko ata olikamoko yo kata te neti biso na famille na biso. Tant to koma ko bonde la makambo komi ko ba biso to zana na nyama mai. Nyama mai wana asaka na mboka. Ba setre na biso ba simba ka bango. Sikoyo ba koko na biso ba simbi bango. Ba koko lokutu ba simbi bango. Ba koko na biso mena kata ba koko na biso koko moko ya kote ya botata na biso asimba ka. Siko fallait génération ba papa na biso simba on muta simba on azate. O manke na histoire ya nga kuna elenge bo penda na oyeba quand même que moi mabeza koto esenge to bon papa mpaka bo eto komi penda boye oyebi ata lisolo moko ta famille bato ba kokufa ba kosila mama journaliste na koloba boye biso na kati ya liboti na kati ya famille na biso na ntsako kuna toza na kodia mais code na biso mutasiba ngo toujours ndenge na lobi mwana ya mukongo yo baki ya libumu ya libumu kutu iba wa kongo nde ba ya bango mwana libumu nde mutasiba kango ya passe mais ngai pe na kata ndako na nga tuna ye tuna yoko poto libala te ya mama tuna ye malamu soki nga na pekisaki ye atala katona sambeto oto akombola kate tu ne songa na pesa bikira na kata da fils ache pour la vie on doit pas comprendre ngaiti bato bakoki ko na biso ka boy na biso ka boy na biso ka boy mais kodi ya mususu ezalaka mama tozo luka solution kodi ya mususu ezalaka omona oya biso eza ibatela famille mususu ezala wana kaka pona protection mususu ezala na ata mutoteka ta nguba soka azana ngo efulukisani kodi ya mususu ezalaka ya nini o ezoboma mususu eza na bite so eza mususu pesa sacrifice tote mais kodi ya nyonso ezalaka na bit nango kodi ezalaka pe makambo basambe tute kodi bango peso kabo telefone ozwi kodi ya mobimba ba peso cravate ozwi kodi neti oya biso chemise ozwi oya biso to benga tadi dansele donc libanga ya ntsele tadi dansele oya biso bon mama ya bino ya ndeni ya biso ndenge eza wana soki bapesi ndenge olobika ata mbongo moke oke chango na commerce okomona ekoma ebele mais eliaka mwana mokongo te eliaka mwana mokongo ekangaka mpe mwana mokongo te eta ye ndenge aza wana ndenge bazoloba litoi ata lelo nga bandeko nanga bakufi na litoi mais ye jamais eza makila na ngai me ezali famille na bango eloko moko te ezala pa na ye sikoyo me kodi yango epermetaka nini oyo bakanga bango ata na nini oyo okanga ata mwa bachance mo kasi mpo bango baza bana libumu
omoni basa bana mukongo plutôt pour bana mukongo lokola bazala ya côté ya mwasi mwasi na okati c'est que basa na importance te donc boko sana bango eloko nyonso bolingi ya tikanga na koba nazo pesa solo ozo swate eloko te bana na bandia non nazo yeba te nini bana ya mukongo esalaka bango ata donc po basa bana moko bosana tina na bango te bon soki nde peut-être po ezalaka nekila mwana mukongo asimbaka yango te mais soki mwana mukongo bien akendaki amonaki yango bien atalaki yango obe azwaka ayibaki ta mbongo wana nde yaya papa dezela mama azopesa biso bapiste eza très important yo ozokende kaka na boswana papa azopesa biso mpena bapiste ya solo yaya esimbaka soki bomonaki yo omona nini ya tata po ekangaka soki omonaki to oyibaki to osimbaki noko pardon naza sincere ngai Britney simba eloko te namona eloko te Dieu m'est témoin ezela nazongisoma mokie toza bato biso nyonso tu jeunesse ntango oza mwana mokie oza na 10 ans oza na 11 ans oza na nini toza na babilo mosusu tosala eza bavol te okozala mbongo boye papa atikaki ya mosusu mbongo likolo ya mbetu boye aya mosusu ozwaki oyibi te aya mosusu ozwaki oyebaki te oyeba te biso nyonso ekomela biso mama atiki mbongo likolo ya cuisine boye ozali na besoin ya bombo ozwi mbongo oke esomba bombo déjà la spiritualité eza mabe eza déjà vol eza te ke oyiba pena mbongo fungoli falisa papa bimisi mbongo est-ce que osatana eloko moko te ata eloko moko te tala nangi na biso kodi ya ndenge ezala mosusu ezalaka cravate ya papa mosusu cravate ya papa boye mosusu chemise mo ya papa atiango boye bato basimba yango te nzungu kaka osoyoka zela malembe papa ma tozoluka solution yaya zonga na pensée s'il te plaît omoni papa ndenge aza bwa koki koya na o directement bongo te nga na okoma na place ya papa ndeni yo comprendre bon soki alobi ke ta mosusu nasimbaki to namonaki bongo nga poni naza kosuspecte alimo soki obete naza kosuspecte po ani bandeko na ye wana o bakufa wana bango mpe basimbaka yango bango baza bana libumu soki bakie sacrifice wana etali yo te po wana eza famille na bango bango basa bana libumu bana libumu bakoki koke sacrifice mais bana mukongo nde bakoki koke sacrifice te mais ekokanga yo soki osimbaki eloko moko ya bango ozo comprendre te soki naza kocomprendre mama pour répondre ka boye te eza makambo ya spiritualité soki asimba ta sobika boye ntango mosusu onga nayebi onga nayebi mpo nga ayiba te nayiba te ntango mosusu ye moko akosala erreur apesinga mbongo nasomba eloko apesinga mbongo wana na ndenge wana mais ozomona na ndenge wana ekosala eloko te ekosala eloko te kaka eza kaka mbongo swati oyo eza kaka ya nini nde ekosala eloko mais oyo wana ekosala eloko te tana oyo biso boye na otobeta lisolo ya nini ya biso ya nyama mai wana bapapa na biso lokola baboya kosimba nyama mai wana aza na mboka na biso kuna na Équateur soki asiliki abimi na mokili soki naoyeba so naoyeba avant nabimana ju nabimaka na ndako ye mpe azalaka te ye mpe azalaka te mpo nazalaka sukuna te ye mpe azalaka te nazangaka mbongo ya transport nazangaka mo transport mpona ke evanda pa collègue na nga kote navandaka nalaka vraimen eloko te natala na ndako namona mbongo te mais ntango nakoti na chambre na ye ntango namoni likolo ya table namonaka 10 000 francs 10 000 francs mbongo wana eza mbongo tata na nga namoni 10 000 francs na bitanzo yango esunga ngai na transport kote na okende
nazwaka nde 10 000 wana lakini na transport na kei onga na yebi wana osengaki ye te nasenga ye te nasenga ye upa azali tata 10 000 yango eutaki yaya bose eutaki pa nevasa na kodi ya yo oyeba ndeni yaya yo solo bakaka ozwaka 10 000 nalingi papa loba asala makambo bozo comprendre te mama nde mdo azochabana nere mama nga ndo moni ngabo nazaki ne na famille na biso mwana liboso ndenge bakonte bandeko nanga bakufa wana na bandeko nanga miso baso tobota bana mama leki bazali charge de sa famille ezalaka ngai oyo bembe kufa ezalaka pai na ngai mwana taso basali bakonsaso baya kopesaka pa na ngai tam sutanda cheki mbongo na wana na ndako peut-être yeba kokunzwa mbongo wana po lelo kodi na biso ezali pa ya mwana na biso ngo mbongo yo ozwaki batikaki wana vite nango kasi te yaya esunga ngai yo transport 10 000 francs ya yo nini bongo yo kasi eza ya bongo mama tika alobi trotard epa nzambe te sokanganganga kaka tikanga na ngai nakende malembe na ngai nabibisaka likambo donc obengisa po bamena nsenga po te limbisanga limbisanga papa Victor limbisanga biso totyaka boye limbisa pardon mama eza trop tard te mama zomisile mbone zomisile 2000 mpona yo nga na zwaki napo transport yango nalingi omisanga toyo papa wana ozomimisa na poshe ezani mwana ngai te fiki na mono te fiki poko na mona ofiki na mono te fiki tika na onano atosisa mais mama bosimba ye po soki aye suturo fiki on va voir papa papa na papa eza trop tard te yo lokwa yo lobi oyebi likambo te ya mwana na yo lokwa po lobi ke eza peut-être bambongo mosusu ya mosu eutaki na nzela bakonzation ya matanga okoloba eza trop tard parce que oyebaki te ke ye azwaki ya mais étant que papa oza quand même na pouvoir likolo ya mwana na yo c'est-à-dire oza nzambe oyo esengeli na oloba maloba ya malamu likolo ya mwana lokwa mwana no azwaki 10 000 ayebaki takatisaki ya papa nzoki eza 10 000 ya makambo mosusu oyo ezalaki na kati mpo bino oza na bafamille na bino ya soki intele nsele soki nini olobi candidat nsele c'est-à-dire na bolingo kaka ya papa tala kaka vi obandi liboso tala mwana omemisengama mobali boye akeka na mabele boye mpo candidat nsele ezali est-ce que okoki okota na kati ya motema na yo te otala mwana na yo oyo okemaka place azali ava biso toya tolingi oza papa na ye longola maloba oyo nyonso famille po koloba likola mwana sala yango ta mpo na ye soki tosomba nde ntsamba soki tosomba nde kazi ya masanga awa oyebisi biso eloko nini oyo esalaka ntango mwana asali bongo tosala yango apres biso tokoya kosunga bon ye na prière to banana na ye bosombaka ntsamba bosombaka nini oyo okoki kosala na coutume soki eloko ya bongo esalami mpona kosauve eloko nini esali mama journaliste oui omoni mpo eza déjà devant la télé bon eza malamu te mais makambo oyo mpo esila lokola ye mwana atémoigné awa mpo nga nazonga retour na famille ok donc nazonga na famille nakosolola tokutana de deux familles ok esika wana nga mpe nakoloba etanke mwana na ngai nakolinga nakende nagangi na famille na nga mpo oyebaki mpe te mpo nayebaki te ok mais nde mama
atika nde teti teti ani ya tika bapesi solution malamu tika bapesi solution malamu lokola baza batakuti mbongo mwana sibakeza ye ya malamu te ye ezalaki mbongo bayaki kotiaka nde bapesaka ye sikoyo alobi fo bazonga aza mpe na raison il faut bazonga kutime yaka bongo fo basala mwa makasi mwa biloko moko bo ezosenga na famille na niveau na biso tosuki yaya je pense qu'ozwi solution mais à part ça salela nzambe prier ti bokutana kuna ekozala malamu mingi epuis bambongo eza kobunga moko oyo lele bungi lobe bungi donc moni atémoigner mwenye mokwa Vicky oyebi ke asala na mwana ozala mwana moko te bana pe balase ebele kuna mama batelaki okimia. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre fin ici. Déjà, situation est éclatée. Et bani déjà, comme makambu ya mboka ya batu, ya coutume ya batu. Biso to sungara nde on a biso na prière, mais azonga na kuna na coutume. Papa loba maloba ndenge sengeli. Et puis biso to akoya ko sunga etika ete kolo Yesu abatela biso to kutani mbala sima. Babong sa pentaba. Ntaba. Tabani. Bo makambu to na loba ya mpa. Ok. Mama. Kasi maloba ya solo. Siko sala tabako. Kaka to keti ko kana to maboto ke tina famille na to. Bon malembe to kende kaka. Ya soit bilo. Malembe na ningi malembe tiko brutaliser bongo. Eza mama molimo. Ya ka papa ya ka toke. Akende liboso. Kende. Mama kende to sala ye. Kende ko ye ka to kende. Ko sa ba ndo kina mwana. Papa ya. Ko ye.